bandeko babolingo oyebi na mokili yoko makambo ndenge ezali kotambola surtout na kati na biso na bakongolais vraiment non ezali pasi pe mawa bandeko depuis kaka pe baye koloba makambo yango ya bajustice na makambo yango pe ya zando ekoti mai ezoyoka na lisusu te kokamwa yango na bato mingi balobi seke ezalaki na yango likambo moko ya mayuya omoni yango wana tozali koyebisa bino bakongolais eloko nyonso to bomonaka engengaka ezali na yango wolo te ata couleur ya or oyo ezali or te couleur kaka bakoki kotiela yo mpe na chaînette eza kobeta na moyo olobi ye chaînette oyo eza or mais ezali kaka couleur batie likolo soki moyo eye moto kiteli yo couleur wana nyonso elongwe yango wana lelo baverité ekomi kobima radio Zumel Mil toyebisaki bino ete bokoyeba sikoyo baradio oyo bazali kosala mpo na peuple mpe baradio oyo bazali kosala mpo na mayuya ekomi komonana kokamwa avocat aye na plateau ya télévision liboso ya caméra avocat bandi nanu bambangisa tala boye bato oyo bakoki kozala na makambo banini te avocat asali bambangisa apres biso tokanisi ete bon avocat na ndenge alobi asilisi te nzoka nde avocat mpe azalaki na boule na ye ntango ye journaliste aza kokumisa avocat oyo bandeko tomona na biso bato bazwa bavocat makasi ye mais soki moto afundi yo na likambo jamais okoya mpo oloba ete avocat oyo basakanaka na ye te aza makasi avocat nini yango oyo aperdaka procès te ata kuta ozali na faute ndeko kokamwa mbala ya liboso namoni ete congolais azosala mbangisa bayebaka kaka makambo nyonso tu na tribunal soki jugement bakati yango mais oyo akoya boye obomeka te soki bomeki kofunda bokomona avocat oyo nano aperda procès te kokamwa bakongolais te oyebi kikomedi na biso ya bakongolais ekomi komona na sikoyo mbala ya liboso namona moto aza kobangisa moto oyo alingi afunda ye mpona intimidation ya avocat atuka te yango na toyebisi bino bakongolais bachaîne mosusu ya radio oyo bozali komona ana bapoto ezali na yango bachaîne oyo bato bakomi koutilize mpona nini bandeko bato mosusu bazali kosala mosala ya presse bazali kosala yango mpona sentiment me bazali koyeba teke bato bakoki kosimbisa bango touche pelu pemba na bango ekwei bandeko nani yango ayebi te général monene azali ya kofietama bandeko biso radio Zumel Mil tozali koyebisa bino ntango nyonso tozali kotombola mongongo avec assurance général monene bafietaki ye azalaki na prison ya Pointe Noire na minito ndenge tozoloba bo basi batransfere na prison ya monene na Congo Brazzaville azali siko na Brazzaville ndenge tolobaka yango na minito ngai mama ozali ndenge nazali koloba ntango mosusu azali na selile na ye azali ntango mosusu ya kolala ubie ntango mosusu bazali kopesa ye mpe batravaux forcés bino moko boyebi kaka prison ndenge ezalaka bayokelaka moto mawa te mais mpona nini il faut kosala
émission pour na koko ça été général Monene est en liberté. Liberté yango bino bato bopesi yango. Toko dévoiler bango. Mais ba congolais. Bino moko boyebi bato ndenge bazalaka. Soki bazali na raison. Balingaka ete mokili mobimbe ba ete bazali na raison. Balinga ki basala biso ezala za. Eloko nini ezangi? Po basala général Monene interview. Ata interview pendant 10 minutes. Bale kisa yango po bale yebisa na mokili tala ete moto bino bozali koloba yeyo alobi. Pointe mokolo ya kimaka. Bomoni ndenge basalaki interview babimisaki yango. Mais eloko nini ezali kozanga. Bakei kolokota soki photo moko boya kanga soki ndenge nini balobi nini yo photo wana nde bakangaki aza na maki. Botika kokosa bandeko. Général Monene ndenge azali wana. Tango ya kimi. Barmema nini yo ya kimaki na yango o lelo bokomi koloba ete bokomi kokanga ye photo na ba Motorola na maboko banini. Bino bozozwa bato neti bazoba. Général Monene armema nini yo bango babima nango oyo ya bima nango oyo ke ndenge bokangi ba photo na batala botika ba G. Botika ba G bokende ko interviewer et puis bozwa yango botia mokili ye yoka. Wana ndenga ngesika nde to kwese bino kote wana. Yoka nisi na Congo Brazzaville nani yango akokende ko interviewer na kati ya prison. Nani? Yango na ba peuple congolais tuzali ko yebisa bino Il faut qu'on yeba ndenge nini bato bazali ko utiliser bino. Même ba marche o bazali ko bimisa bino ngulu ezali ko lakisa kaka ndeko. Okoki ko kende lelo na marche wana. Mais soki likambo ezwi yo ndeko oko se débrouiller yo moko. Lo kute komi ko renier somo na poto lo kute komi ko renier somo na poto. Pasi pe mawa papa Roger na pesi yo maloba.